Ba Congolais nyo surtout ba il faut batala la site nini. Ah, ce qu'on dit Congolais à solo et seigneur otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Aux Assir. Ce qu'on dit Congolais à solo au kokiko zanga mokolo mokote et seigneur otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce qu'on a Congolais à solo. Yango wana. Il faut que la Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala rapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ata nazali congolais so ata ba mendele ki va kokiko tala. Congodialogue.com. Maintenant atekaka ba armée céleste au Seigneur Jésus ka tinda pona délivrance. Na nga pesaka moko ba oba ko bunda. Mutu nyonso ta pesaka mbongo pona ba délivrance. Bino mo boyebi oyo azwa délivrance da simba atombola mosapi akomata na commentaire. Azate. Soko yeko zango na ofele ne okubika. Action de grâce wana ezali motema ya moto nenga sepeli. Mais ko bossa na te oza action de grâce te. Or diamant nion surtout appartient à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, shalom. Ezangai papa Moïse nae lelo kosala témoignage ya ngai moko. Po batu mingi bazo komituna papa Moïse awuti wapi pe abimeli wapi. To mona na nzela ba pasteur te, to mona na nzela ba prophète te, abimi kaka bon papa Moïse a komi prophète. Bana na Nzambe na koyebisa bino papa Moïse oyo ayebaka esengo te. Esengo ezalaka pa na ngai lokola ennemi. Kena sepela. Nde bat ba sepela na mokili. Sepeli vimoza moto ya heureux. Nazalaka na ngai hérité. Esengo ezalaki vraiment te. Bato bana opesa ngai esengo na vie. Eza maman abotinga na papa abotanga. Na apôtre Martin Makoma. Na mwasi na Grâce Mandela. Bangwana baza bato bana opesa nga moi esengo. Mais esengo ekenda. Nazalaka na problème makasi kati na ngai. Po nazali trop intelligent. Makambo etami ba faire business. De ma nature, ngana mwasi nanga tozali ba pétrolier. Ba pétrolier, mosala to bana kosala yango wana. Et bana kotambola bien des coups, tout est bloqué. Ezotambola la société. Ezotambola la société, to sali 15 ans. Il y a blocage, il y a pauvreté. Rien ne marche. Et là, comment que ça marche? Na sala 30 ans na kati ya bima. Basakoli, tout monde est là, kalamine te ko simba, kalamine te ko tambola, kalamine te boy. Na ebisi bidon, ceux qui bon mon église wana. Oyo, ou meli plus de 1 année 2 ans, au moni eloko moko te bima na église ana. Ekolekisa autant, ekolekisa ba courage na yo, okokola okorate ba chance na onyo surtout ya bon mwana. Ngai na perdre ba chance belé ya bon mwana. Na ba église o ezanga mutu na makolo. Nazalaki na problème ya femme de nuit o ezali tante na biso ba bien tata mwasi. Na koloba ngo clair. Na kobanga pe mutu te parce que za makambo elenga na vie. Tata mwasi na biso azalaki sirène ya Mayangeli. Grand sirène ya mokete. Na otanga na pe kombote mais oyo bayibi bango bayibi ona soloba. O bayibi finanga bayibi bien na mna soloba. Nazalaka le courageux. C'est moi papa Moïse. Moutali bosso acha tout à la TV. O acha chaîne télévision na kombo na ena Hollande. Et ça la kangai. Un premier Congolais fungola magasin munene. Et ça la kangai. Courage et ça la kamakasi. Na somba banda kwa ndenge na ndenge. Du coup,
problème est que la ngai na perdre de biloko nyonso toi là. Na mon ango normal, le kola kaka vie ndenge za ka vie normale, il y a des hauts et les bas. Mais or kende zala kinde tata mwasi wana saki na simananga. Na zaka na idée pour wana biso na bima ba choral tozo yemba ko beta drum to mona bima bima banzemo na bango ezaka danser. Or kende na koti na église oyo ba kolisaka ba démon mais ba longolaka ba démon te. Pour ça, on a un bima, on a un blocage. Si on a un blocage, on a un bima, on a un blocage. Et on a un démonté. Tu perds toute bonne jeunesse dans l'église à Marc Abongo. Nous avons critiqué, mais nous avons la vérité, place dans la outaki. Nous avons constaté la vérité. Na umela ki na ba église na zui na ngape lobi côté mais na zwa ki souffrance na bimi na église na ko yebana mos na grâce to fandi na ba courage na zaka na ngwana rien ne marche to le ki si 15 ans à prophétie to meki nyonso comme il pétrolier, tu comme côté comme pétrole et marché à l'ebosso, tout le monde moi est 5 ans. Tu dis bon, Moussanza m'a pensé à en faut continuer direction. Tout ce qui est Madagascar, tout ce qui est pétrole, on a tout qui na Suisse, tout ce qui est pétrole, mon sous en Afrique du Sud était kamina Kasumbalesa na Lubumbashi na huile comme na store régional na magasin au bachaka huile batbazo ko somba détail. Tout ça là marche qui bien mais tous ba projet siko to comme à ce qu'on a niveau moi les coloboé plafond ko bimela biso bakamnya se te koyi bas croquer biso mongonyo se tout salaki to simbi mutu to zo koyi baté mutu o ya travailler na Barclays na Londres a promettre ki biso lettre de crédit pour biso so ma bloc avec lettre de crédit. Toutes les lettres de crédit, après, on va livrer des produits. Après, c'est bon, on a tous les bénéfices. Moutouana, azamona moisi, soko monier, okozana confiance, na moté ma peso sengake, travailler karanaï. Mais or que les aki n'ont bisoté, et zala qui les tata moisi wana des moyens à contrôle. Azoko forcer biso à tout travailler, tout travailler, tout travailler. Tu perds toute fortune et abozi na biso nyonso twekei. Kanisa sikoyo po telema sikoyo. Kanisa sikoyo po telema sikoyo. Ezosenga énergie ya mbongo ebele po telema po bana suko sa susu musalana. Pour na sala musala pétrole il faut au moins $100,000. $100,000 pour son lettre de crédit pour la garantie. Ma pèse bilon ma sous lettre de crédit à 1 million bien à 2 millions pour na bino bossa musa na bino. Bon wana siko ko to ko tele masus ndegeni. Ti to ko za deuxième personnel il y a Ferrari na kacha Italie. Toujours courage ezakaka. Courage ya koluka ezali mais nazo gagner na ngelo côté. Na Italie to kani nae andimi abete musala bozo sala o ezali bien na moni na investi na chapembo na kuna to sala yango après to fani quelques jours kaka muta italiana azoli biso ba preneur moko ya makasi na russe bazana besoin somba pétrole oyo utaka na Angola pour ba pétrole keseni ba pétrole brut to za ba Bonny Light to za ba marque ka biso to ke na Angola to négocier to bimi lokola ba commissionnaire donc to zaki 5 commissionnaires mais en tête que zaki nga na mos na grâce to kei to signer contrat no mama so bo signer contrat mamia c'est sami ba versera mbongo pa na biso après 2 semaines oyebike bandeko to zela 8 mois ba futa biso mbongo te et comme il babé. Qu'est-ce qui se passe? Oh, biso commission na biso to za mbongo moko ko aider biso ko salisa biso makasi.
8 mois eleki ya rien. Moi c'est dans le lobby via bateau et ça capoté. Tout le canal ba délivrance. Wana siko commencement bitumba na biso bandi ya ngwana. Et que le cas délivrance be tout la kaka boum. Tata moi c'est na bin ta obulisa bino. Na juste. Ah. À lobby clair banda au botama nyonso to salangam na bebisaki. Naïe vraiment juste. Naïe juste. Donc, or que ne vit dans la souffrance dans ce monde, ezali ndeyo. Oui, ezalaki. Et puis alobi, contrat auto signé qui na moto Italie, auto signé biso nyonso twana. Soki biso to retirer contrat na biso to retirer signature na biso on a te, bato wana nyonso to ba commissionnaire boko zape mbongo te. Tobona ki on lokola black to binzamba leki monene. Donc, Togoyo Kayote. De l'équipe de délivrance, des mois n'a pas bimate. Bandeko, Nakuta na 182 pasteurs ou bien prophètes. Namokili Mobimba na Tamboli. Prophète ni n'angazana comme on a grand profil. On a monate na mokilo. Nakuta na bango nyon so frère. Ma prophète dit ce tu veux boibi aba. Oya minene wana. Obo mona rapé musupe na ba Nigérien, musupe na ba Afrique. Musupe partout, musupe na ebara te ki bazara ya faux. Na yako yeba ngo kala minte misuba mingi bazaki ya faux. Bazol ba clairement que démon o azo bundiso wana, sirène wana, tata mosi wana. Aza très fort. A obima boy facilité. Et l'équipe biso 15 ans abima kakati. Kozonga siko na sima. De la banaye koloba côté makambo ya pétrole 8 mois et l'équipe bazo futa bisoté ba délivrance na nyoso zo baraka bobi mbolo ngola signature na bino pona makambo na bide tambola ti to moni ke ba délivrance opezi biso pe temps ba futi biso karaté to décider to bi bon to longola na signature na biso na po bat na biso ya Suisse bat na biso ya Italie, biso ba commissionnaire baza passé par là, auto sangana biso ça semble biso to za ba tête. Ba komi ko salamante contre biso, bo même biso la ba faire oyo to bi mutuna makoloté, do ba komi ko abiser, do ba komi ko loba ma bemi contre biso. C'est bon, tout se retirer kaka peut-être et ko ça ma pekara bien. To récupérer signature na biso to bi to simbata infra mon côté. 2 semaines il est quitté. Bamon d'abord c'est tout bafouti bam. Bien aimé, tu raté 400 000 kaka boy kaka. Tu sais mis tout les lits. Tu veux te comprendre vraiment qu'il est babé. Et là tangai babé ngara beau tout. Beau tout. Et on a délivrance et ça est très important pour tout le monde. So aux la délivrance te aux a perdement. Aux a perdement donc aux a perdu dans mon cœur. Mutu nyos aux a besoin de délivrance. Même ba président ba république nyos toi là. Ba ça peine besoin de délivrance. Pour délivrance de fou la kabanzela. Pour le cas délivrance aux a ndokita. Olingi aux a la peto aux a la propre na ndenge nzamba salo na mokili. Bien aimé. Papa Moïse a souffert qui mingi. A souffert qui makas. Wana siko 15 ans passé l'équipe, 15 ans l'équipe déjà. De koma siko avant na koma Papa Moïse. Donc to l'équipe 15 ans a pauvreté na BBC bambongo belé na ba prophète na ba pasteur. Bandeko na voyageaka na futaka soki 700 pounds pour l'avion koko makuna kufuti hôtel koko makuna bomama 500 $ pour la prophète amona yokaka babongo na BBC ekoyipe ko le kapé ba 25 000 $ kaka pour na koluka délivrance 15 ans mobimba koyiko le kaba 25 000 $, so na calculer bien na kutana 182 prophètes
pesa mbongo, pesa boy, pesa boy. Pas ba magicien, tous fout en mbongo, ba fout en mbongo. Pour dans la kena pas ndara na magicien. Nazo baka exemple, neti pas ba magicien, ba fout en mbongo pona alo bano likambo. O boka mbongo, sala boy. Pas ba prophète pe ba nzambe pe ko pesa mbongo. Na nazali magicien na nazali mona nzambe. Tous ko yeba sus bonté. Mokili komi ko banga. To komi ko banga. Mokili. 15 ans passés, nalobi en tout cas, Tikangai nanu, Nasa nanu, carême, sec. Nasali carême à une semaine sec. On a siko babilo ko nyoso to ele kana miss na ka sola mikate posa olia mikate na ka sola ya soso posa olia soso na ka sola boy posa olia ngo donc passe ya délivrance etindaka mutu akanga motema nakangi motema na jour na nga ya suka ya carême na bina kola na mabele pour le bina tongo ni nazo clôturer na lali na mabele boye verba 1h 2h boye na kaka ba betika mbata na mukongo boum na lamuki mamoko na tali boye mwasi na lali musika na seconde nini yango akobetanga pakela musika kuna place alali kuna na mbeto nga alaki na mabele na bi ezali démon banzoto suki ya nzoto etelemi bapole etelemi na nzoto partout na fandi sikoyo na otala sikoyo position napelisi mwinda natala position nini yango démon nga okotela mpona mona na préparé déjà kotindele baprière ya moto démon asoya te et le communauté. Alors, très bon. Voilà si bah une heure de temps s'est passé déjà. Na kena bomi mwinda. Na linka la boy na mona éclairage zo kota na miso. Moni so kangi miso copain que éclairage mozo kota. Éclairage koti makasi na bia faisant la voiture mozo le kalibanda et betika ni na kanka miso. Mais éclairage en moi zoko exister zoko makas kaka un afungoli misu na bi moyi oya likolo komi na ndako na kati na chambre nanga moyi makasi éclairage moko etonda bolingo éclairage etonda bolingo ozo sentir lumière wana ezana bolingo na kati amour elingio clair makas que le kakutu moi mais nazo mona ngo esanga miso pasite et lunga nga pena posa ya kobanga naza pena obanga te nazo tala ka la tante qu'est-ce qui se passe na kaka babenga Moïse première fois na répondre te deuxième fois pena répondre te troisième fois benga Moïse na répondre bi comment na ngeza Moïse te habité kombo na yo ezalaka nde Moïse ngai na salaka ya vobotama avobima na mokili oyo ozalaka déjà Moïse ba mama na bino bayebisa bino te batu basala nzembo so bayebisa te ke babota bino différent bosalama différent oui na banaye koyoka ba église belé même pe na ba église na utaki ba ata ba église abima ezapika même pe na basakoli miso pe baloba mona na bafumaka baloba rapi baloba mingi ke basala biso différent bon na tuni tout justement qui différent où ezali nini a répondre nga habité boza différent te on a poso bien na longi bien na ba super humain te boza na bilo différent mais les kabo oyo ngai na tia kati na bino wana ni mteza différent bato lokola yo bozaka ka 17 na mokili yo na frère na yo apôtre Martin Makoma boko salela ngai
bozana moto o ezali supérieur ya ba moto ya ba délivrance. Yo zali 5e na monde. Ba moto na bino ezali différent. Eza makasi mingi. Tous les forces nyonso to baoya. Bakukweya. Tous les sortes de délivrance bakukweya. Ata batu baeni bakanga mutu ndenge nini. Ce kaka baepa na bino bakubika. Namona kama lokola blague. Ngai nasala musala nzambi. Ngaza pasteur, tu peux na linga pe maman va pasteur on a dit bien aimé dans le Seigneur, tu vois, moi je suis pasteur, fous-moi la Bible. OK, monte makuna apola na déjà. Ngai na bi naza mutu ya ba pasteur on a te ba prophète te. Tikanga na sala business na ngai, ba faire na ngai. Habité tangunde koki o sale na ngai. Mais ozana yo pasteur te. Oza prophète parce que oyebi bien abomona na autant obota maka. Soko tali likolo ozomona ba ange likolo na mapata. Dowana na yako zogi sankati na yo. Okobana komona ba démon na miss physique. Soki démon aye, soki mutaye ko luka délivrance pa na yo, okomona démon akangie. Et puis, elle a ko benga na demona, elle a lungwa na nzota muto zo mwenda zo lungwa. Et ko zalaka ateke au nom de Jésus mutabamena mabele, après elle a bamena belo kaisina bamani bongo dema lungwa bi tellement tu es libre. Batu mingi ba ko sami bongo trop. Yango monaka okoki pa ko sala délivrance ça que au mona ba demona miso na yo propre. Ba benga na ka demo na nzoto ya mutu mona paye. Sokozo mona été bandeko okozana délivrance te pour ba démon baza d'abord batanu kuta makas mingi mona bango ayaka na église le bon na église le bon na église pour azo sa solution te pour ba pasteur bazo mona ba démon te na miso bandeko nazoko yebisa bino atie option na kati na ngai ya komona bango nabi nena moni obe na kotika yo te na kokangama na yo kaka tie ko libérer ngai abi Moïse yo zali pasteur te mo zali prophète oza prophète akobaba fitir ya batute okobanaka komona kaka muto azobundisa mutu na endroit bakangi ye pona nini muto azoko avancer te. Et là, on a demandé n'a accepté parce que Ezali y est le créateur mutu à l'habitango koki. Na tunye sur l'habitata moi sinabi ce sera boni singa tango molai. Na nyoka mingi Seigneur Jésus-Christ na kosala ndenge nini. Aibisa moi sinayo à part la langue. Yebisa moi sinayo a manifesté pour na yomo oko benga la demande na minute oko yeba nguya nini o ngana chekati na yo ngai moko na kubana ko kota kati na yo pona ko salaka délivrance ya batu yango wana soki bolandi ba délivrance na mingi na baki ezali ngam na sala délivrance teza Seigneur Jésus-Christ yemoko a kota kati na ngai pona ko sala délivrance ya batu nyonso to yango peso ko salema oyebi alobi na bongo na zimba moko makasi na bina ko mekango na tongo na ko lamuka tongo ekoki na ebisi mos na ngai na kutani na le roi des rois Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à ce kingai. Nabi oui, il faut qu'on se kaka. Il faut qu'on se kaka parce que avant la idée te que ça mina butu pour aller pongi makas. Na habité c'est nzambe mtala sage bongo. Je sais pas. Ala ki fu makas. Tongo na habité manifester pour nous. Et nabika au nom de Jésus.
oyo akufaki na ngomba ya Golgotha pona biso oyo atangisaki makila na ye pona biso na kombo na ye ne tobenganaka bademo tobenganaka maladi tobenganaka nyonso eno abika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mbala mona caractère Amos nanga échangé akomi kotambola zolo likolo azotambola bapa wana eza tata mwasi na biso reine atambolaka avec fier. Seigneur Jésus-Christ ayebisa nga lisusu bo eskizenga moto soki aye aza na problème azo manifester tata mwasi yo bokilo bien nani azoko bundisa vie na ye azoloba kati na moto wana na osala délivrance na kobenda kaka kindoki ya moto wana po azobundisa moto wana na timbiango ena kotumba yango kuna akopumba lisusu te akolala libia na mabele okoza susu bitumba ya les mêmes moto wana telobaki eza bademo baya kobundisa yo be moto wana omone plus jamais okomona moto wana kaka soki akenda pa banganga koyaka wana ne akobana opumbe na ndenge banganga me ye mona kindoki ne akoya lisusu te namonaki yango lokola ba black mpongo nayebi ke kindoki mpona kolongola fo motu ye moko ndima me ndenge nini kindoki ezokolongwa sans permission ya moto natunaki Seigneur Jésus-Christ questionne arépondre nga boye ye aza mokeli biso tozali bato tosami na maboko na ye ye akosenga biso permission pa longola envoûtement ou bien a terminer vie ya mutu ou bien a est-ce akosenga biso permission po alongola kindoki ya mutu ye aza mozalisi mokeli akoloba moma okindoki elungwe kwei Moïse ngai mutu nazo kosala kati na yo ngai mutu na kolongola kindoki wana après siko ntongo ekoki nayebisi mwasi na ngai yaka manifeste mpo na ngai nazosambela tata mwasi abundisa ngai lelo mokolo na ye ekoki enabi au nom de Jésus tata mwasi na biso répondre oyebi esala biso 15 ans mpo na demo na alungwa kati na nzoto na biso bapaster bakoka ete me mokolo wana ezoyenga kaka 5 minutes ya papa akwei kindoki ne lungwe azokotelema lisusu te wapi ye nayoka ekala na bosana ekutu akenda libela bandeko wapi tata mwasi place aza zokoyokanga ayebi mabe asala biso mingi na famille na biso makoma ayebi yango bien ta ekoki tokozongisa mabe na mabe te me nakoloba kaka verité nakobomba mpe yo te mpo mabe osala biso il faut elobama mbala moko kote ya bakompagnie na biso tozaka ekomi komarche bamor mosusu karama à gauche à droite bakomi kobenga ekomi kozongazonga sikoyo nakoma na paix au cœur paix ekotanga na motema paix ekotanga na motema jusqu'à présent tokoma na bonne relation na bapartenaire na biso ya Italie partout mosala na biso wana ezonga esalaka bien ti lelo tozala susu baobstacle te tobandaki kozwa liboso tobandaki koswana chaque jour na mwasi na ngai balikambo moke tozokoswana sikoyo toya kopone ke na likambo moke tozoswana ngai naokasi naoswana mwasi na ngai me oke naoswana na tata mwasi na biso azosaka na biso lokola ba marionnette lelo alungwa paix au cœur nakoma na esengo ndozomona nazoseka ya motema mama na biso anyokamaki mingi mpo na biso na papa na biso paix ya son âme akufi amoni esengo ya mwana na ye Moïse te amoni esengo ya mwana na ye apôtre Martin Makoma te Nzambe moko ayebi kaka me naloba yango soki natelemaka avant
bandoki nyonso oyo baliaki ye wana bango nde banga bakota mabe na place na ye. Mais nyonso tu nzambe mutu ayebi. Voilà mon témoignage. Il y a prophète Moïse. Ma délivrance c'est le qui est belé ba kanyo surtout. Quand il y a ba mari de nuit, car il y a bata maboma, car il y a bata cancer, car il y a bata ba obèse. Ba obèse n'y surtout ba mona ke baza obèse, ba on ba cancer ke baza obèse de nature pour aller à trop. OK les ana demandoli a kati na ye, ali a kabilo kati na ye, ya zotonda tezo ko ese munene. Tout ça li ba délivrance ba marque belé. Bata ba obèse ba ye, ba zongi mokie kaka na minute. Mususu likolo vimbaki, likolo zongi mokie kaka na minute. Mususu mari de nuit, sera na butu, bien femme de nuit na butu, et voilà mon caractère moni même coupé na ye comme maï. Mais le lieu il commence à se maïter. Mususu ba blocage message de mon até le ba ko za misala. Mais awa pana biso ezali Seigneur Jésus-Christ liboso nyonso tuna sima. Soko ye délivrance kaka po bonga okobonga na ote. Soko ye délivrance po makamna ye bonga eke liboso ekobonga te. Zwa exemple na ngai. Na bosana nyonso tu ya mokili. Na concentré pa ya nzambe. Na komi kosala mosala ya nzambe kobana tongo ti 14h. Mama Fifi likolo. Hein? Yé montaza chargé ma camunio sotouana. Combien de appels tozara chaque jour ya batbaka délivrance tozala kawana pona bango. Tozo ko senga bango pas même un franc. Tolingi Nzambe a sepe na biso a pambola biso misa na biso ke liboso. Yé moka loba ke sala mosala na ngai kotumisa bana na te bazabana pasi. Sala mosala na yo ngai moko na yebine na kofuta na banzela ebele. Oyo bakoya po ba sceller ba délivrance na bango. O bazana posa opesa action de grâce, baza les bienvenus. Ne ko mona te pasteur ou bien apôtre Martin Makoma ou bien papa Moïse abenga montalo baki. Maman wapi action de grâce na yo. Ozo senga action de grâce ko za nzala. Bisto senga bloko na te. Pour d'abord penga papa Moïse ça peut mutanza nzalati. Tout ça basé pour ma camarade. Opesa action de grâce. Opesa action de grâce te sero prochain fatoko sambela ka pona yo. Mais biso to lingarande motonde à ça la témoignage à partager malamu nzamba salikati na ye. Akobomba yango te parce que Seigneur Jésus-Christ ba bomba ka été. Bomba ka malamu ya Seigneur Jésus-Christ. Il faut y bana ko salisa baninga mosusu babika nzamba loba na Bible na pesio gratuit pepe sa moninga gratuit era pesio délivrance gratuit yo pepe sa moninga gratuit à travers témoignage na yo nde ko sala ke batu baya lisusu belé baluka Seigneur Jésus-Christ les véritables. Sur 100%, nous avons 4% de Nzambia solo. Les restes, faux prophètes. Sur le talibé, témoignage, ils ont partout. Et puis on remarquera bien ce cas, c'est une délivrance, mon frère aussi la témoignage, vient changer tout. Parce que, au teki déjà amnayo, panabango. Oteki étoile na yo, oteki peut-être ma bota ya bana na yo, bango ba pesio esengo kaka ya terme ke ozo vivre kati da mokile. Et okokufa am na yo c'était kama déjà pas Satan. Pona nini kasi oyaka pa na biso ko luka biso to saki délivrance. Mais awa tozana 100% motonio surtout. Oya zomona papa Moïse afukama atuna Nzambe soki na utapi ako répondre yo. À répondre que nazali mwana ya Seigneur Jésus-Christ
alpha omega oyo akufaki na ngomba ya Golgotha pona biso. Nazala nga pasteur Timothée Ibouti. Zamba pesinga guérison, prophétie, délivrance. Alobi kotea temps à temps. Temps à temps malem be na robana rotea bo mona pe la banotea. Je suis là pour tout le monde. Oh bazomo na pas sikoluka ba délivrance. Oh bazomo na pas sikoluka ba pasteur oyo tinda mbongo poto sombelo ko boy. Tinda mbongo poto sala boy. Ba bengala kaka démon au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth oya kufaki na ngomba ya Golgotha. Kombo mususu te, mungwa te, ba bougie te, ba vitalo te, ba biloko oyo ba kokomisa ba ko sangisa ba komanza mena bokoko. Ba wana biloko na to ba biloko pamba. Ba délivrance nya sotu salami a 86 délivrance oyo salami a bango nya sotu ba biki. Eza na mutu mo to bi na biki tazaneti. Bango nya sotu ba biki. Eza rare au mona 100 personnes ba ki luka délivrance au mona ta 5 personnes ba biki. Au moins ramasser mutu mo ba biki bien 2 personnes. Les restes ba délivrance simiti. Mais awa eza na chance te que délivrance est simbate parce que dans un monde ande ba démon ba zolo ngwana nzoto ya mutu. Na yebi que mutu aza réellement libre na ko déclarer mon cher, mon frère, tu es réellement libre. Wana pose appel libre. Ero comme libre, ce qui nous a placé dans la salle d'attente, il y a causé la ngoma d'Aibeta. Comme mérité, pesa et qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est la ngoma nzambe kokisama, au commandant makabia c'est que fungwama. Mais ce que vous allez presser, aussi devant le néma mais formaté, il y a pas qu'il faut en empêter. À tous les de défense. Et aux autres poussent en sous musique. Et aux autres qui sont pour un matérialiste. Koluka nzamba komi lokola kwado, nzamba komi lokola docteur, aux maladies, aux kimpana, aux maladies, aux autres qui payent. Il faut que comme ami na Seigneur Jésus-Christ. Il faut que yeba kazali tata na yo. Il faut que solana chaque jour. Yema lobi prier sans cesse. Ce que vous sala ngote. Mon cher, mon frère, mon bien-aimé. Okoza eloko oyozo kolukati. Il faut que y ait un Seigneur Jésus-Christ. Délivrance, c'est un degré belé. Aussi, délivrance à l'iboso, bengani ba démon. Après, changer bizalé nayo. Kangama na nzambe, chanza beliboso, à l'esco luka musala, au mon blocage qui secret à délivrance à moi. Bien aimé, au ezali témoignage, il y a papa Moïse, oyo, aebaki ngaite. Yangwana na bisi ndenge vida ngai elekaki oyo na komi papa Moïse nakoya pa ya bato lolenge nazali poto moni pe mingi na mokili nakutana ba pasteur belé ba prophète belé bazola ta ba veste bazola ta ba bilamba ba pastoral mais ok nazali ndoki ngalo na lati dans un chapeau na lati dans un boy normal pour la moto na kola na poto nazan ezandenge na kolela na koyo kolate logo monte pour na sepel sabino ngala sepel saka Seigneur Jésus-Christ aibi motema na ngai nani azana kati na ngai eza yemoko akota kati na pour la sala délivrance ya mona zali lo lenge ngala zali na lo rappel le lenge ngala lo belaka na lo baraté bien aimé dans le Seigneur ko kosa lokola meme o ko zano ndoki. Je ne suis pas comme ça. Nazali kaka ndenge kako mona ngande pe na lobaka ndenge pe na zalaka. Mais na commande ko banga de Seigneur Jésus-Christ makas. Na boy na père de don o likabo o nzamba pesi palanga. Na koma vraiment ko banga. Na koma ko batela yanga. Na koma ko zatana nga mingi na makamona za sa ba délivrance. Bido pe botianga pe na prière pour naza mutu. Naza ni ange. Nazala ka mutu apamba kaka. Toi marabatouyo surtout avec gentillesse pour na botama gentil. Oh nyo surtout baibi nga place na kola na Hollande, na kola na Amsterdam et na Allemagne, baibi ngai dans un mwana moko très gentil, très timide. Na loba pe mingiti. Na ezo comme ça pe que na kuma pe koloba. Na sali presque 40 minutes pe koloba boye kamisinga. Na kokana koloba mingiti. Yango pe na mona pe na roba na rote ya ndenge nini. Ngam na yebi koloba te boye.
Merci à tout le monde. Oyo batali oyo bozala branché. Oyo nyonso to soluka délivrance. Oyo nyonso to monaki ba pasi. Oyo monaki ba pasi ya koluka ba délivrance ba pasteur ko kosaka bango ko scroquer bango ba mbongo. Boye ba ke solution na bino ekokisami. Merci na bino nyonso to boyo ki témoignage à papa Moïse. Nzambe abatela bino azala na bino bochanga vraiment na ba prière na apôtre Martin, prophète Félix, évangéliste Yves Likolo, évangéliste Vunda, coordinatrice Mama Fifi Likolo, sans oublier que dans la grâce bochabiso na ma bondeli bochabiso vraiment na ma prière pour tout ça la musala oyo to aider ba o bazo mona passer o bazo koskoke bango tinda moko tozo matana montagne o tozo na ba intercesseur donc pour oyeba déjà que baza batebele donc bon moment 1000 pour ko kabango nya surtout ba gère bozo bana ngala lobaka ne na lobaka lokola mutu ya nzambe te na kolela bo na lobaka boy ngala lobaka ne na lobaka eza vérité o ba ebi ke nazo kosa baloba bato poto banyoka mingi tinda mbongo salaboy fini ba histoire wana boyamba bana nyonso tu baza na problème bosambela pona bango bayebi baza bato baokanisela bino mais bosenga bango mbongo te pona ba délivrance nani yango atekaka grâce ya nzambe na atekaka ba armée céleste au Seigneur Jésus ka tinda pona délivrance nani yango apesaka mo po bango baya kobunda mutu nyonso to apesaka mbongo pona ba délivrance bino mo boyebi oyo azwa délivrance na simba atombola mosapi akomata na commentaire azate soko yo kozango na ofele nde okobika action de grâce wana ezali motema ya moto nenga sepeli mais kobosana te oza action de grâce te or diamant nyonso tout appartient à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mon awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague c'est donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Mbote na bino nyoso, amjambo. Bonjour à tous les Congolais et à tous les Africains. Le lot est allé dimanche, Mokolo Yenga, comme d'habitude. Notre messe commence. Messe Oyo, Nazali ko accès ango sur l'événement en ce moment. À propos, il y a moi la vie sur moi si. À propos, il y a Sœur Nabiso. Moi si, il y a Félix Chilombo. Oyo baoti ko brutaliser, baoti ko yo kisaye Sony. Sony wana yangonde oza ko révolter biso nyoso. Ezali kaka Sony na yete, ezali Sony ya biso nyoso. Raison pour laquelle bomoni ba réseaux sociaux nyoso eningani. Euti na point moko obiso to bengi polygamie. Polygamie to na bengala l'effet ya kobala basi mingi. Na kotangela bino na kati ya Biblia buku oyo bolingaka
buku oyo ya elengi po bolingaka eloko nini nzambe na bino aloba. Donc comprenez que la polygamie c'est le fait d'un homme vous savez d'épouser plusieurs femmes à la fois. Celle-ci, cette pratique de la polygamie était pratiquée, vous savez, par beaucoup de prophètes, hein, et même plusieurs grandes figures citées dans la Bible. La Torah et le Talmud juif recommandent la polygamie. Ils recommandent la polygamie aussi. Et Jésus qu'on nous présente comme quelqu'un qui n'était pas marié, quelqu'un qui n'avait pas de sentiments, il était une pierre, azaki libanga, azaki na ba sentiments, azaki na ba feeling te. Bazo ko présenter biso Yesu Christ comme étant moto azali kolinga basité, ce qui est faux parce que la société juive Yesu azala est considéré comme étant un rabbin, donc azala qui prêtre. Et la société juive, à l'époque et même maintenant, tu ne peux pas être un rabbin, un prêtre, ce qui au balaté. C'était impossible. Du fait que Yesu azala qui rabbin, azala qui donc marié, azala qui n'a moisi bien que azala qui caché, azala qui même peut cacher parce que mon qui Marie de Magdalène. Un jour, on reviendra sur ce point là-bas parce que aussi bon mon film va tourner sur ça. Alors, on dit ceci du roi Salomon dans la Bible. Soki Botangi, un roi, chapitre 11, verset 3, Tina 4. Balobi boy. Il y a 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ce qui Botangi n'a beaucoup, il y a un roi, 11, 3 jusqu'à 4. Et puis, la Bible continue le dit, le roi Salomon, en fait, aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et des Essiennes. Voilà ce qui vous tangue un roi 11. Il faut voir que sans homme, sans un homme, sans un copain ou sans un époux, à côté de la femme, la vie d'une femme est toujours fragile. Ce n'est pas pour me moquer d'elle, je suis un produit d'une femme, mais c'est comme ça qu'est la nature. Par conséquent, le Dieu biblique, a autorisé la polygamie pour protéger la femme, pour protéger toute femme qui n'aurait pas trouvé de mari autrement. Il faut voir que, en effet, la polygamie est préférable à la prostitution, au célibat, à la pédérastie, à l'esclavage ou à la famine. Polygamie est un avantage. La polygamie accélère la croissance de l'humanité. La polygamie ezali eloko malamu oyo ezoko aider chaque nation et accomplir le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu est trouvable dans les livres de la Genèse. Pour la bino au la Bible. Ce qui botangi beaucoup la Genèse. Chapitre 9, verset 7. Beaucoup oyo le Bible. Reproduisez-vous et devenez nombreux.
pullulez et multipliez-vous sur la terre. Beaucoup, il y a Genèse et lobby. Bobota, bozala mingi, botondi sa mokili. Mpo mokili mbumba, etonda na bato. Et mobali azali capable ya ko tia sembe na basi nyoso mpo to accomplir commandement ya Nzambe wana. Nzambe azali contre polygamie te, Nzambe alobi bo balana. Bo botisana. Bo bota bana mingi mpo botondisa mokili. C'est ce que votre Bible sainte dit. Les deux religions, ou les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, recommandent la polygamie. Chez nous, les Africains, la polygamie n'est ni biblique, ni coranique, ni prophétique. Elle a été pratiquée par nos ancêtres depuis que nous existons. Et je confirme que les Juifs et les Arabes ont copié cette tradition une fois qu'ils furent en contact avec l'Afrique noire. La proximité territoriale faisant l'avantage. Vous voyez le Moyen-Orient, l'Égypte, et ils pouvaient venir voir la façon dont les Africains allaient vivre. Tous les rois ou les pharaons égyptiens étaient des polygames. Bon, là, on les appelait pharaons. Na kati ya batribu na biso, bazana bakombo. Ngana zamu lega, par exemple, et par biso balega, les pharaons, on l'appelle Mohamed. Chez les Bakongo, on l'appelle Mfumu. Et puis, il y a des titres comme ça partout. Bon, je disais donc, en Égypte, il y avait enfin, la plupart des rois et pharaons, bazala qui ma polygame. Le pharaon Akhenaton, par exemple, Azaki a 4 femmes et plusieurs concubines. La polygamie, c'est un signe de puissance, de la responsabilité masculine, de la fierté du pouvoir, de richesse et même source de respect social. Car les êtres humains sont la première richesse d'une nation, d'une localité, d'un village et du monde. Écoutez, si l'Afrique, s'il n'y avait pas de gens en Afrique, les esclavagistes occidentaux, orientaux, moyen-orientaux ne seraient jamais venus en Afrique pour Bakangabato, Bakenenabango, pour booster leurs économies. C'est parce qu'il y avait des gens, Batouana, Bakenenabango, c'était des produits de la monogamie et de la polygamie. Donc, les Mindélé ne seraient jamais venus ici. C'est parce que l'Afrique, l'Afrique n'était pas déserte, l'Afrique n'était pas vide. Et ils ont vu la valeur de l'être humain, Yango Bayaki, surtout que les Noirs, ils sont vigoureux. La polygamie, donc, exprime un sens de sacrifice social et d'extension des relations sociales d'une famille. Donc là, d'une tribu à l'autre. Il y a des mariages interfamiliaux, interclaniques, intertribaux. La polygamie, c'est aussi une solidarité et un altruisme sexuel, car il y a plus de femmes que d'hommes au monde. Et pour éviter la pratique du lesbianisme européen et d'homosexualité chez nous, les plaisirs sexuels étant un droit naturel et légitime de tout un chacun, cet homme qui peut satisfaire la majorité des femmes en crise ou en crise érotique, cet homme-là qui peut satisfaire ces gens a le devoir de faire le sexe à ces femmes qui en manquent ou qui en ont besoin. La polygamie réduit
le nombre de femmes célibataires et de la prostitution en donnant plusieurs femmes le statut et je peux dire et la fierté de la mariée. La polygamie, c'est aussi un facteur de l'entraide sexuelle, de la cohabitation et de la tolérance. Indiscutablement, la polygamie demeure un vecteur de croissance démographique sur tous les continents, et surtout sur le continent africain. Contrairement à ce que l'homosexuel français Macron disait que non, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que les Africains font beaucoup d'enfants. Yemoko kutu yemoko azali atteint moi à mon côté. Alors on se demande quelles sont ces valeurs que l'Occident doit venir nous apprendre ici chez nous. Yemoko président Mobimba azana banate. Aken kubala koko na ye. Oyo apesaka ye cours na 4e année primaire. Mais il vient en Afrique, il dit que non, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que les Africains, est-ce que les Africains, est-ce que les Africains ne sont pas naïfs? Alors, moi, je suis Gisèle Mpela. Azali 2e femme, Azali 3e femme, Azali nde mwasi ya Félix. Parce que Azali pratique nabiso depuis bakoko nabiso. Et la polygamie se pratique partout à travers le monde. Les Européens sont seulement des hypocrites et ils ont peur des femmes. D'une part et d'autre part, ils sont égoïstes. Ce qui, moi, ça y est, quand on a divorce, que Bakabola Mbongo, à parts égales, Mundele à Tremblaka. C'est la raison pour laquelle Babanga Kabasi. Mon père m'avait toujours dit ceci. Moi, ce qui aux alliés polygames, ce qui aux alliés basi mingi, et que, nandako na yo, na mwasi wazana kati ya ndako, to mwasi wazali, basi bazali banda, ce qui baswane, et puis scandale et bimi libanda. Et là, ici, ils allaient yo mobali, ils allaient faibles. Et dans le cas de figure de Félix Nabasinaye, c'est Félix qui est faible. Félix, tes compatriotes ne te critiquent pas parce que tu es polygame. Non. Tes compatriotes ne te critiquent pas parce que au botabana par-ci par-là. Non. Tes compatriotes t'ont critiqué pour aux alliés faibles. Aux alliés kolakisa qui mobali na yote. Peut-être qui mobali na yo, tu es fort seulement na kati ya mbeto, na kati ya chambre parce que c'est prouvé avec des enfants que tu fais, ça signifie que aux alliés mobali et ça prouve ta virilité. Mais vous savez, on peut aussi faire des enfants sans être physiquement très fort parce qu'il y a in vitro où ça ne demande pas de gymnastique de pompage. Mais je voulais donc dire que ce qui basse na olelo bazoko swana, c'est parce que toi-même tu es faible. Et si nous t'attaquons, c'est à cause de ta faiblesse. Tu ne gères pas bien ta maison. La Bible mentionne la pratique de la polygamie dans Genèse 16, verset 3, Genèse 4, verset 19, 1 Samuel 27, verset 3, 2 Samuel 12, verset 8, 1 Roi 11, 3. Et d'autres références sur la sainte polygamie se trouvent à 1 Roi, 2 Chroniques 11, 21, Deutéronome 21, etc. Lévitique 18, 16. Il y a plusieurs références. La polygamie, il y a kitoko. Étonnamment,
nombreux pasteurs, je vais dire menteurs, se prélassent en prêchant dans leurs églises que Dieu a créé Adam et Ève comme couple modèle monogamique. Et que par conséquent, un vrai chrétien devra être monogamiste aussi. Ce qui est contraire à la Bible. De même, comme je venais de le dire, nulle part dans la Bible où Jésus avait interdit la pratique de la polygamie. S'il l'aurait fait, et je pense qu'il serait en phase avec les prophètes qu'il avait précédés, parce que lui est un prophète, est un prédicateur. La plupart des prophètes qui l'avaient précédé étaient mariés avec des femmes. Sauf quelque part en Deutéronome 17, où il est dit ce qui suit. Qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Les alliés conseillent sans doute. Il est vrai qu'on n'est pas obligé d'être célibataire, afin d'être, excusez-moi, d'être polygame. Nyoso est dépend de Namoto. Mais que ce soit na religion catholique romaine, que ce soit na judaïsme, que ce soit na islam, ba église nyonso wana, ba religion nyonso wana, je vais dire, ezali ko recommander que mibali babala basi mingi. Nzambe na bino wana ne connaît pas la mathématique. Si Dieu était mathématicien, il fallait asalabo soki ye moto akela kabiso, to akela kabiso, il fallait asalabo. Lelo bana 10 babotami. Sur les 10 enfants, 5 bazali basi, 5 bazami bali. Mpe ayebisi bango ke bino nde bokobalana na mokili oyo. Malheureusement, qu'est-ce que nous voyons? La statistique est bato bana bazoko bota na ba hôpitaux, to bazoko bota na ba village na biso. Sur 10 enfants qui naissent, 6 à 7 bazabasi. 3 to 2 bazali mibali. C'est quoi ceux qui bana mibale bakoli. Babali mwasi moko nani akobala basi 8 to basi 7 o batikali. Bakozala bandumba. Ceux qui bakomi bandumba. La société des hommes va se mettre à se moquer d'elles. Pourtant, elles n'ont pas choisi d'être des prostituées. Mais alors, les pasteurs viennent avec leurs faux enseignements en disant que non, Nzambe, il avait tout prévu. Au moins, il y a un jardin d'Éden. C'est là qui couple, c'est là qui Adam na Ève. Adam a zala qui polygame, a zala qui monogame. Pendant que y a l'église nabino, vous avez le tout. Vous vous contredisez. Comme la Bible se contredit, qui a l'habitude toujours de présenter Jésus-Christ comme étant un célibataire, alors que la société ancienne dans laquelle il vivait était une société polygamiste. Et si Jésus-Christ était un célibataire, qui pouvait lui donner cette autorisation de prodiguer des conseils aux mariés, car lui-même n'avait pas d'expérience en matière conjugale? Il n'en avait pas. Ainsi, les faux enseignements des pasteurs dans les églises font que basi bazala na bamite mama be ya égoïsme soki azu mobali à cause de la pauvreté alingi akanga mobali ndenge bazitizaka ba expression na bango alingi akrake mobali azalaka apona ye. Non. Il faut une solidarité sexuelle. Il faut un altruisme sexuel. Et qu'aussi la thé. Et l'Africain a trouvé la solution à la prostitution. Parce que dans le village nabiso, moi si ce que ma belle est bimi, a commis danger pour la base baza marié. Très souvent basé pour le mibale. Les familles vont s'entendre. Non, moi c'est la mon langage à coller. Est-ce que c'est la mon embalité? Parce qu'on voit qu'elle est en danger.
tout le monde a courir derrière. Alors, monsieur Félix, Oyo et Tchokobima, elle a critiqué, Oyo Tulbaka tous les jours, tu n'as pas les pouvoirs ni politiques, ni administratifs. Et voilà, les couronnements, ni conjugal. Tu as seulement les pouvoirs sexuels, tu ne gères pas ces femmes-là. Sokolingito apprendre comment gérer passé, tout n'abisso. Et toutes ces femmes-là, au balingi polygamité, qu'elles foutent les camps. Première dame Nani. Basi nyoso bazali ba première dame. Et là on nini yo au bala liboso. Moi si on mususu noti ko bala azana yangote. Boyo kanzembo ya karmapa. Bile ya mobali. Qu'est-ce que la femme parle? Qu'est-ce qu'elle dit là-dedans? Et là oye keseni entre ngana yo, c'est que yo bazwaka yo yambo bazwangai. Mais à part ça, tu es une femme comme réécoutez cette chanson. Pilei Yamobali. C'est la loi de la nature. Les alébis sont à la communauté. Vous êtes nombreuses que nous. Et mathématiquement, Dieu ne connaît pas la mathématique. Oh, vous êtes nombreuses. Alors, Nemutu, akubala basi msusona. Nani ako satisfaire bango? Nani ako botisa bango? Soki okomi na ndako ya moto obimisi maseka nyonso basende nyonso ebimi des signes de pauvreté obino basi na biso bozana ngoboke na l'église pendant que bozoke na l'église bozoko ça les kobo na ba pasteur na ba frère en Christ et église des hypocrites que vous êtes. Mais na ndako lingi se comporter comme étant fidèle à l'homme, des hypocrites. Alors Félix Oyo ezoko sonné chute na yo. Comment on peut se permettre de déporter notre fille ba bengani na mboko na biso? Et tu t'étais? Mais si j'étais toi, j'allais directement déclarer divorce na Nyakero. Yazanani. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Oh, basi musu bazana ngote. Oyo, Gisèle azana ngote. Ye aza molasso. Ndumba, Iveko molasso. To yebiye? Moi si Anyoka Longo. Moi si André Kimbuta. Moi si Bato Mingi Oto yebi. Elle a quoi de spécial? On s'en tourne des bêtes à la musique. Il y a Gisèle me permet la musique. Tu t'étais pour imposer une partialité. Tu as peur de quoi? Ce sont ces mêmes femmes-là qui envoient nos enfants dans la rue, les enfants que nous avons eus hier, à les accusants de sorcellerie. Bango n'a pas passé à Bango qui accuse nos enfants que nous avons eu hier, des enfants sorciers. Parce qu'il y a contrôlé aux anaïgo. Et quand toi, l'homme, tu t'étais, tu sacrifies tes enfants. Vous devez refuser ça. Ce que vous dites, moi, en dehors, moi, légitime. Il n'y a pas question des enfants en dehors du mariage. Ce que vous avez moi, si libanda, moi, si nayo. Tu conjugues le même verbe comme la même femme aux nandako. Tu conjugues le même verbe. Alors où est la différence? Vous vous imbibez des notions, il y a droit, il y a occidentaux, alors que ce sont les premiers hypocrites. Parce qu'on a une toujours communauté. Nakati y a dirigeants occidentaux. M. Bill Clinton. Moi, si la table si il y a des degrés mondiaux avec Monica Lewinsky, ça ne l'a pas empêché de continuer à être président. Mitterrand, Nicolas Sarkozy,
François Hollande ozo que n'est pas makango na ye alati casquette net moto livra ka pizza na moto. Mais ça ne vous dit rien. Ça prouve que l'Africain est plus civilisé que ces barbares-là. Hein? Les Occidentaux, ce sont des barbares. Lisez mon poème. Entrez dans les Facebook. Il y a un poème que je viens de publier intitulé « L'homme blanc est mauvais ». Et ils sont mauvais, des hypocrites. Et vous gobez dans les sons que nous, on a la première dame. Moi, mon père n'a pas droit à cause. Moi, c'est mon sous-souté. Ngai na kozwa na continuer kozwa yope Félix continuer kozwa bango corona ebomi biso guerre ebomi biso il faut to multiplier bana mboka na biso ezala bana mingi divorce de cette sorcière rwandaise Aza Molasso, une sorcière. Mais si tu nous as fait la honte, bah déporter moi dans la biso. Alors, les femmes, c'est un casus belli. C'est une raison pour vous de descendre dans la rue et décréter une révolution, un soulèvement que nous allons surnommer la révolution Mpela. Ce qui m'a dit que beaucoup de l'église, à ce moment-là, vous les femmes congolaises, vous êtes numéro 1. Donc c'est fâché dans mais pour défendre vos droits, vous n'êtes pas là. Voilà, c'est le moment, c'est un cas belli. Faites tout. Ce qui n'y a qu'à Azali à New York, beaucoup ne causent rien à l'aéroport en Gilles. Ce qui a quitté, empêché de sortir de l'avion, à n'est pas la bonne à Rwanda. Tout finalement, il y a un barando, toujours qu'on pratique le langage de la haine. Haine, maman na bango. Une bande de mendiants, de voleurs, de criminels. Barwande, mi bala barande basa, la bilongi ma bemine bimane te ba crabe. Eh ben c'est moi. Je suis prochain de moi. Vib. Je m'adore Vib Kilkir. Pour les Congo de Lumumba, les Kasavubu, les Kimbangu de Kimpavita, de tous les martyrs congolais, de tous les Congolais qui luttent, en fait que les nations soient là pour de bon. À bas les Rwandais, à bas les Ougandais, à bas... Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobio nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était dans vos s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko.